Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota na bino tokofungola basango ya mokolo mwa lelo na maemanso bazali kosala mabongo na Kisangani précisément na rive gauche na Bunga epai wapi 700 morts oyoba enregistré tokolobela lisusu makambo oyo manso bazali koleka bongo na République démocratique du Congo pona tina ete biso banso tosombiti na makanisi na biso esika moko pona koyeba epai wapi mabe ezali komokota na République démocratique du Congo pe nini esengeli tosala pona ekolo ya biso na yango bandeko balandi ezwi ezali bongo branche moko auto la chaîne de libération Océan du Congo et pas auto zarabongo bakongomani et pas auto panzaka to sasaka to belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloka ye ko Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto chaka bongo to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka bongo éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais la bolema epai auto chaka litono na nzete poete to benga ya malamu epai auto salaka mosala ya Jean Baptiste epai auto zala bomba sinzeli ko betaka mbela ko ba ete tango ezali mabe to telema to bungela ekolo abiso epai auto telema ferme fidèle ko la bakuka pour la kozela ka lycée kwa ya République démocratique du Congo epai auto mokundolaka maloba ya nkoko na biso les laboraires pour le bana biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse. Ezui la monte religieuse popo ezui ekome na bongo équipe pour la te na États-Unis d'Amérique pe mana na kunya donanga ezui ekome la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mavena molonga na Mireille Mave ezui ekome la bongo maman missionnaire na plus fondé la bokanita babe il faut que le moto pe bakoko ya Lumumba ezui ekome la bongo Big Daniel Ngenda na mosina bana na Londres ezui ekome la bongo joli qui est na Canada et pourquoi pas maman Mireille na lekina na Londres ezui ekome la bongo ba maman na biso nyonso o balandaka biso kabo ya l'homme puissant vidéo
Kila mejende talotake tumbakale konto bokile lokondo FMP4 la bande ya bino sobolandi vidéo ya Vital Kamerhe entré na ye na parlement bomo lolenge wapi ba député bako sepela lolenge bako pesa la bipoe lolenge wapi bako yambana lolenge wapi vraiment mon mboka Vital Kamerhe na ebonga na epenza bilo baso lotali eti azali bongo le bienvenu pambate bomo ba député banso ba liko yambaye ezali bongo ba kongomani bomo etuluku ya bato ba vandi pe bomo molongo ya bato balati ba cravate bango so simana ye bino moko bomitali pe po basimbela lunette oya kowela cela veut dire que Vital Kamerhe azali bongo le bienvenu na poste na ye ya président ya Assemblée nationale kasi pasi pe mapamba te to koyoka bipai na bipai ba vidéo biko bima ba oba yebi Vital Kamerhe eloko ngai la lito analyser moi moke la chabienne na aken mama sociale likambo ezali boye boni biso ba congolais to yaka kaka kobimisa makambo tango ebebi toko banda ko boye la bilo ba congolais misusu maloba la bilo bozolo ba tokolo ba yango zeli ya solo te pamba te bozali komoteke ko la bino soki bomoni ete bo profiter te na moi ngwele to kwanga kabu ya l'homme puissant bokomona ete bino banso bobandi bongo komopomola ata kolikambo oyo ezalaki bongo na nzela te mwana mboka Vital Kamerhe tolandi ba video ya bandeko bayebi epeza malamu tolandi ba video ya bato bayike bakoloba Vital Kamerhe topesaki bakombo Vital Kamerhe mais biso totalisaki bino awa ete Vital Kamerhe awanganaki kombo na ye ya Vital Kamerhe alobaki ete asisaki kelasi te la kombo ya Vital pe awanganaki alobaki ete papa Mbanda abandeli koluka makambo ya lolenge na ye mpona koluka komobebisela ye mais journaliste wana oyo alakaki ye lopango ayebisi eke alobi soki omoni kaka video wana kaka ndako na nga moko nango na kopesa Vital Kamerhe nayebi te soki asi apesa pe journaliste wana lopango pamba te bomonaki ete totalisaki bino ete Vital Kamerhe bazali kointerprete bongo na lokota ya bapaya ete ye alobi asisaki kelasi na ye na kombo ya Vital Kanyengenyenge Kinke siko tango biso baso tomonaki likambo wana bakongomani bavanda kimia basalaki eloko te lelo oyo pe bakongomani Vital Kamerhe ye wana oyo bolobelaki makambo ayike oyo bavideo ezali ye wana sikoyo akotela kiti ya bakonzi nini tozali komoloba yango nde ezali komosala biso pasi eske tolingaka ekolo wa biso eske tozalaka mpenza na posa ya liseko ekolo wa biso to pe tobundelaka ekolo ya biso po bapesa biso misolo bandeko balandi totalisi bino Vital Kamerhe baoyo bayambi Vital Kamerhe bali bongo bacongolais lobi tokoyoka kaka bato wana bayambaki Vital Kamerhe ntango bakocorrompre bango na moto mosusu aleki misolo apesi bango oyo eleki ya Vital Kamerhe bato wana bakobongola maloba epai ya Vital Kamerhe bakolinga bakwesa ye Vital Kamerhe akoma moto mabe kasi na wana sikoyo bango bakosaka na banani pamba te lelo bamilakisaki ete Vital Kamerhe azali malamu sikoyo bakosaka na banani po ete na banzi Vital Kamerhe pa awutaka kaka libonga oyo alongwaka pe mais azongi lisusu kaka libonga oyo nayebi te changement nini oyo bango bamoni na Vital Kamerhe donc badepute oyo ya biso bazali badepute ya changement ya misolo bazali badepute oyo bayende basala misolo na bavi na bango bayete mpona kobongisa ekolo Kongo alors tokoki kopermettre te na bato oyo biso nyonso tocomprendre ke bazali na bango bato malamu te bayaka wana mpona kolala pongi qui sont pour qui sont contre abstinence bavandi na nsima nango babakisela bango misolo miyike bacorrompre bango batonga bazala bamakangu basala bavi na bango alors tokoki bongo komopesa badepute ya boyenzela te yango bapeuple congolais esengeli totelema tolingi na ekolo ya biso tosenza makambo nyonso tozwa badepute baoyo bazali na mayele bayebi ntina nini yaki depute bayebi ntango na ye awa nazali mosali ya bato oyo bapesaki nga maboko nazali mosali ya province na nga nazali mosali ya esika oyo nga na oteli mais soki bazali badepute oyo bazali corruptible baoyo baye kosala lokoso mpe koteka mboka esengeli peuple congolais tosa charge na bango mpona nini nazali koloba kabu ya video. Nous sommes à Bukavu ici, ça c'est le bâtiment de l'État, la buanderie de l'Institut du Banda. Comme vous avez constaté, il y a une excavatrice qui est ici en train de démolir. L'ancien gouverneur Ngouabidje a vendu, mais il est sortant, il a vendu. C'est un bâtiment public, un bâtiment de l'État. C'est malheureux pour nous autres qui ont vécu les bons moments de cet Athénée
royal. C'est un buanderie, c'est le bâtiment buanderie de l'internat de l'Athénée royale de Bukavu. Aujourd'hui devenu Institut du Banda, côté corps de la paix. C'est vendu par l'ancien gouverneur Gwabidje, qui s'est pas vendu en luxe à Kinshasa, voté député national. Moi je pense que avec la nouvelle loi, avec le moratoire de la nouvelle loi, de tuer ces gens, il faut commencer à tuer un à un. Parce qu'avec ça, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. La RDC est tombée trop bas. Trop bas. Nous avons vécu ici avec ce bâtiment dans le bel école. C'était vraiment magnifique. Mais avant de quitter le gouvernorat, il vend et il s'en va. Maintenant, ce sont les acquéreurs qui sont en train de démolir. Il y avait des professeurs là-dedans. Nuitamment, ils sont venus démolir le bâtiment. C'est malheureux pour nous. Trop malheureux pour nous. C'est le bâtiment de l'État. Un bâtiment de l'État congolais vendu par un monsieur à qui l'État congolais a fait confiance pour gérer les biens publics. Et il est en train de se pavaner à Kinshasa dans des Mercedes et gardé par des militaires. L'ancien gouverneur Gwabidje, qui est devenu député. Pour moi, je souhaite qu'on enlève les immunités et qu'il rentre ici à la province, venir se défendre pour tout ce qu'il a fait à la province. C'est le meilleur, le pur de tous les meilleurs purs gouverneurs qui ont dirigé notre province ici. Ça, mon pays est tombé trop bas. On ne sait pas quoi faire avec ces gens. Je pense qu'il faut commencer à tuer un à un, comme le oratoire. Donc il faut commencer à tuer un à un. Il faut vraiment commencer à tuer un à un. Ok. Vous avez vu? Bolandi vidéo les à Bukavu. Moko ya gouverneur ou ya longo de l'azali député. Azali bon on a vu le professeur Kinshasa la tiki commentaire à la poboyoka. Bon on ndenge ya teki ete olope bisika oyo bazali ko bezali ki ezalaki kitoko makasi. Bon on ndenge bazo démolir amone bo bakaloko tali français. Mama Jawa salam alaikum na babizima na ngai pepe na boza pela South Africa la mboka kilo pela na ngai mpena. Nini sengeli to sala papa Michael na mama Celestine na France. Est-ce que sengeli ka to tika la kolobaka boy? Biso tozali ko sala musala biso tozali ko sensibiliser tozali ko conscientiser tozali ko se l'éveil patriotique. Po ete congolais le soye bazo mbako na ye. Moto ya boazali bongo député la Kinshasa ko tambola mituka. Ako dondo ametala musala ko atiki ko sala. Tala musala malamu ko atiki ko sala. Ateki esika monene lelo bazali ko démolir yango mais mutu wala bakoyi ko condamner ete mutu wana bakoyi ko sala yelo côté mutu na plus ba pesi ende lisusu puis faut balobi osali musala kitoko. Donc quand tu détruis la République démocratique du Congo ozali vraiment mutu esengeli ba bête yo maboko ba tombola ba poste mais soko ye pour la ko dénoncer oza mutu esengeli ba bomayo esengeli ba kangayo esengeli ba imputer ba responsabilité o longo balité bande ko langai esengeli to bunde tumba ya ba valeur esengeli to sala musala olenge longo bale batu ya boye ezali passé na bande ko langai to analyser likambo oyo elikaki la Kisangani na banzi ete la ute komo yebisa bino na mboka ya Kisangani province na biso moko ya Kisangani na rive gauche vous avez la rive droite na rive gauche de rive gauche nde ezali esika oyo balé côté oyo bazali bon ko menacer bango kasi statistique ya ba mort ya bato oyo tango bakanga ki rive gauche oyo koyaki ezali bongo 700 morts bande ko langai 700 morts na Kisangani na rive gauche na côté ya mai bande ko langai na Congo bato bako kufa lokola banyama mais deuil national esala makate tata mokonzi mo ekolo silence absolu tata mokonzi mo ekolo kombola eteka boma balkanisé po yo ozala malamu musala oyo ayikosalela biso yango wana balobi lisusu nini na église catholique bisika ya papa Gabriel a réceptionné 2411 bato oyo ya bombi bango na ecclesia akati etonga na kati ya bisika la bango kuna bisika oyo bazali pe na pasi kasi na kati
ya 2411 ya bato oyo bakimi mboka bayei bongo kovanda na ecclesia bato wana na kati la bango ezali na 1159 ya bilenge bana oyo bazali bongo baminere olia ya malonge ezali te bana wana bazali komoni okoma yango tozali kobobeta mbela koloba ete bandeko baressortissa ya Kisangani bozali bongo bipai na bipai bozali bongo na bamikili ya bapaya bozali bongo na bamboka misusu oyo bozali mpe na baposibilité alors bosala makasi ya kobenga na province na bino ya Kisangani po ete boyeba situation oyo ezali koleka sikoyo mpe menace de mort ezali kaka na rive gauche wana po ete barebele balemi te balobi bakutanaki na mokambi moko oyo ya Kisangani na rive gauche ye azali komokosa koloba ete ezali bongo conflit ya ndenge ezalaki bakosaki conflit teke yaka ke bayaka la bateke bazali komobomana oke ezali affaire politique bakotiseli bango nde bango wana bamobomani bamotumbi bazamba bamotumbi bandako nde tala etuluku ya bato na motango ya 2411 oyo bakimi batiki bamboka village etikali kaka lenge wana mais bato mosusu bamolobi ete ezali bongo makambo na lokuta ezali nde balebele oyo basilaki komokotela bango nde bazwaki mboka tikino lelo mboka ezali bobele na maboko na bango bilenge oyo basalaki mwa resistance nde yango moni bakufi bayike bato bakimi bakei bongo pe motango mwa bana mozali bongo 1159 oyo bazali bongo na baminere bazwi traumatisme ndenge bolobaka lokota eli falancé papa Alfred na mama Clarisse na Canada papa Henri papa docteur Ngola tokobela bino mama Jolie Kiyedi mama Vava botele mabasi ya nguya ba mama ya moto mochali na tina ete tobundela ekolo ya biso tango tokobetaka mbela ya kobenga bino ndenge wana ezali pamba te bosunga biso bosunga musala oyo tozali kosala bosunga yango malamu po tokendaka kozwaka bainvestigation parce que kopesa biso bamotango mpe makambo ezali komosala mapende bomoni tokotiela bino babilili ezali bato oyo bazali mpe kosepela na mosala balobi mama esengeli ete ozalaka toujours informé po ete population eyebaka na retour nango tozwaka nde lisungi ezali te ntango tokoloba na bino boye otali olobi mawa kongo la biso lobi ekosalama te kongo ekobunda etumba ya maloba te kongo ekobunda libération nango na misolo po ete bino moko bomoni ete bato bakobundisa biso bazali bongo na misolo pamba te mwana mboka Vitel Kamerhe azwi motango ya badepute 371 azwi bango pamba te asombi bango na maloba te apesi bango biloko bikoki pe bato bazali kosoutenir Vitel Kamerhe basangisi bamisolo ya bango po ete bazali na bamine kasi ya mingi ezali pe ya koloba oyo bozala toujours branché na kati ya chaîne na bino ya Libération bosabone massivement bolanda bémission du début jusqu'à la fin pe bolaike bo partager lokola mwana mère de Brino na Autriche à Salaka mwana mère de Brino prompt rétablissement na yo que Dieu vous bénisse et pourquoi pas Lik Makanaki prisonnier de Jésus bande ko ngai to bunde tumba ya République démocratique du Congo et tumba la biso ezali kobunda etumba ya opération zéro rwandais pourquoi tous allez ko opération zéro rwandais ata ko bande ko musu babengaki nga mamosi ya to lingi égalité ndeko nanga bokozo égalité na mboka oyo ezali occupation bino bozali cirque mona mboka Félix Antoine Tshilo bakopesa bino égalité bozali kosenga ye esengeli po bozwa égalité na bino esengeli botelema bobunda bitumba lolenge lobaki Mose Laurent Désiré Kabila esengeli kotelema ko affronter réalité na bino ya solo to koloba ete tolingi égalité yango kolinga yango yo na nani okozwa égalité na rwandais okozwa égalité na américain okozwa égalité na burundais okozwa égalité na tchadien to égalité to kosenga yango tango to komona ete tozwi liseko ya République démocratique du Congo oui tolingi mutu losali ya malamu iyo tolingi mutu losala ta malamu lotiliki ezala 5/5 ezala teke ngambo musu lotiliki ya linga musu bali molili tolingi ete maye bima bisika biso tolonga kotokoka maye ba 2h du matin 3h du matin maye bimi bokomi komo welela bitumbe bimi na pompe ya bato po ete bisika musu maye mazali komo bima te tolingi yango te po ete maye ya malongi ezali ya la République démocratique du Congo kasi balobi bino moko bato na mayele bolobi c'est lui qui veut la paix prépare la guerre ce que vous avez la posa ozwa kimia oyo ezali koluka esenge to bunde tumba etumba yango to kobunda nani ya kolongola moto oyo bacheli biso na moto ya mboka po ete moto wana azali bongo pio na bango esengeli yenda na longba soki tolongoli ete bolingi kobunda te tolingi kokanga te tango bandeko bazali koya mpona kosala face na makambo oyo
bino botelemi pour la trahir bango. Alors mon colonie to rezo égalité oyo biso tozali koluka. Mon colonie to rezo égalité. Égalité vous n'allez pas ya bemba bombo. Égalité vous n'allez pas baati. Égalité vous n'allez pas ya mboso. Égalité vous n'allez pas Sama Lukonde. Égalité vous n'allez pas ya Kabila. Égalité vous n'allez pas la bakombo to yebi bango bazana cercle vicieux. Égalité et kozala te na mutu oyo alingi Congo eli ya malamu. Bande ko na ngai to bunda etumba ya solo pe na bolingo ya ko libérer mboka na biso. To tika kozala na balance o tozali ko sala lokola ozali ko ya mais olingi te oye balande ko na ngai que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on ajoute vient du malin. Ezali ya solo ndeko langa to lingi égalité la kata République démocratique du Congo. Égalité ya ngoko zo ngolo lenge nini koko jina. Ngana lingi bo kota kana no boye ka ko pesa biso lo lenge ya mayele ni to ko tambola. Vous croyez que Ndenge Bolobaka le côté allé falancer Félix doit faire quelque chose de bon pour sauver la nation congolaise. So kasaki na posa nango me fitel caméra ye wana te. Félix a un monopole à député te. Na koyebisa bilo oyo kosala bilo esu pasi. Na likambo litali gouverneur kuna na Équateur mambe na pepile libende na province biso Équateur. Bande kolanga boko kamwa ke troisième fois. Mwana mboka bobo azongi lisu wana. Mwana mboka bobo amayele te. Moto na ye mosala kate bolimbisi. Ayebe loko te pe bo Équateur balingi te. Be Équateur baleli bandalo bi ko be nga mamo sea. Makambo esalami na mboka tolingi te. Ba député o ba boyaki ye. Ba bengaki bango basali 2 mois awa. Basali bango nini? Ba gangeli bango. Ba pesi bango misolo mileki. Na bozongi bwa bango. Ba rataki na le crash. Na sea bazongi tango baye kozonga kokende ba député wala ba voter bobo le la famille gouverneur le Équateur ezali pi malili bato ba boyi mais lokola ndenge bolobaka la raison du plus fort est toujours la meilleure. Regardez aujourd'hui Équateur ezali kokufa pola nini bobo lokola vandi wana azali instrument ya ba Rwandais azali instrument ya bato ba ko boma mboka ye akozwa misolo Équateur akoteka bazamba Équateur akoteka biloko nyonso poete ye avanda bobele wana kasi ya ko servir Équateur te be Équateur balingi ete mais avant la 3e mandat lelo wala mboke yoko teka mato yoko teka mate wala mboke ezali malamu to ezali malamu te ba gouverneur nyonso bazo sala mabe mais bazali ko servir gouvernement o bazali ko servir présidium o ezo sala basiko ezalo sala kana o mabe ezalo komakate ezalo yebi kolobate ezalo yebi ko défendre ata mboka province na yo te mais yeba eto zali malamu po ete yo zali ko pesa misolo ozali ko kaba nyoso bazali ko sala ozali ko ndima mais soki kaka gouverneur o ya ko telema aboyi makambo bazali ko mosalama lolenge lelo Équateur ezali na posa ya abeba ende Équateur bayeba ke gouverneur na bango tope muto akosala musala ezali bongo baende asimbe sika l'Équateur po ete ya kosala makambo oyo longo bani balobi baende akosunga akobongisa akosala mais lokola moto oyo nyonso bakolinga ye na bolingo ya solo na peuple moto wana kosala te po akoyoka pasi ya peuple donc esengeli mutu nyonso oyo bakopesa ye pouvoir mutu oyo aza na bolingo ya peuple te mutu oyo akoservir peuple te mutu oyo akoboma peuple mutu oyo akosala mabe na peuple mutu oyo akonyokola peuple nde mutu wana akozala mokonzi seko la seko. Alors boyebisanga mutu oyo azali konyokola mutu oyo azali mabe ozali koyebisanga ka kolinga toka bola 50-50 à continuer égalité il faut que ça soit violence. Mes chers compatriotes, il faut tous à la base violent pour tout hériter République démocratique du Congo. Les bons dieux à l'obaki na livre na lieu de vie à l'obi ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Alors si tu n'es pas violent pour s'attendre à dans le royaume des cieux, si tu n'es pas violent pour s'attendre à un jour République démocratique du Congo pour faire ça là parce que c'est ngeli tobunda et sengeli tobunda et sengeli tobunda ba pour mettre Angola no bondia botar de bono et taire émission ko komela bino amour d'Angola na mokiteni Florence ya matondo video pourquoi pas soldat les padres mono beli pe mama Jacqueline Bonyoma bande ko langai Congo la biso yango wana
Congo la biso yango wana ya kokufa ya kobeba ya koboma nde Congo. Mais biso o tozali na souci ya kosunga ekolo la biso République démocratique du Congo esengeli to telema basali ya solo ba servante ya solo logola diaconesse maman Henrika Montana na Belgique na plus trondé na mboka ya ba maman missionnaire esengeli to telema. Pasteur Papi na mo Carmen Akene, Pasteur Alain Kitete na molonga na Lorette Kitete la France, to bunde tumba ya mabundeli mama Pierrette, mama Samuel, mama Dolo la Suisse, maman na Jolie la Suisse, to telema, maman Jovi, que Dieu vous bénisse. Ba maman Pasteur, ba papa ma passa, partout Bozali, ba Charlie Chobo, vous êtes tellement nombreux. Valérie Petelo Nangai, to telema, to bundele kolo abiso, to telema, maman Clémence Tinanga Mosakolo ya bikolo, to telema bande kolangai pour la sauver nation la biso. Mboka oyo na besoin ya bansambo ya solo, de prière oyo ya solo, oyo ya lokutate, basali ya nzambe ya lokutate, ya kosala défi te, po muta kufi lo biti akufi po ngana lobaki te. Ngana ina yebisa bilo loko moko etali wa. Ngena sela mo émission mobima meloko ebimeli nga bona meka koloba moseke nzambe asepena loba. Bande kolanga secret le weza nzambe. Moko mususu na webisa bilo vina ngai. Boko lela, boko sepela, boko seka. Parce que bon mo ilanga na sela mo yeza aventure. Aventure ya nzambe. Poto komande to komande lo. Liwa kolo na nzambe. Diable a ko maltraité parce qu'il a la pouvoir. Nzamba botola le pouvoir. Abotola le pouvoir. A quitter le pouvoir. A ko torturer yo. A ko bebisa makambola yo. Mais ndekolanga. Le tout puissant o yazani. Ye wala ndeka koloba. Pasteur Denis les abomi na yemo na mentionné. Peu importe politesse là. Azon nga hotel sa banzam basala nzambe ki. Okoye kozala maloba ya nguya mais nzamba ko pesa au pouvoir wala te akolongola moto soki ezali moko ta sepe mwana mosala soki Rafim Tumba wana mabe na bango ezofuta bango parce que baza kofinga koloba ba bêtise mais ce n'est pas dit le lobo tombo la pasteur Denis c'est bon que le kopesa un problème que on dirait que pasteur Denis le sende abomi mwana mwasi wana. Pasteur Denis ça a le pouvoir de terre au monde. A la force sur la terre au monde. Ce qui m'a koufi Dieu a accepté. Mais occasion nyo se zanga kate pour muto la koufi là, soka za mabe, soka za boye abimi ne loko moko mutu fo koufi la kaka na eloko moko po Yesu moko koufa la turbulence. À l'exception de là. Mais est-ce qu'il y a des pasteurs la République démocratique du Congo pour tout à tout qui nga la lobby kambo comme ça? Prophétie à Congo ya lobby ezani bobenga ba pasteur wala ba falo tout à ba prophétiser ni nzamba zo yebisa ba pour la Congo la ba ni nzamba zo yebisa ba pour la Congo baza ba fantaisiste ceux qui amoke ko ya bimi mutu ngai basakala kala ngate mbi okoko non c'est archi faux ce sont des menteurs bilo di bato bozo banga bango mais ceux qui ont impoli ko ya la pour la bango bango pe bazoyo parce que boza la kala mino moko ka Satan parce que tant on sala musana il faut sala yango fiable. Loba makambo ezali normal. Critiquer oui. Mais total c'est la batu pole ke bozo kokate. Ba pasteur à Congo baza ba pasteur ba prophétie à division. Ba pasteur o bazo la ba poto pour la koluke loko. Mboka la bango ezo zika. Ba pasteur matoliste. Ba pasteur à l'okoute à kokosa ba service pour gagner de l'argent. Ba pasteur bazo bimaka la basa bato ba pasteur bazo dilo kozo ba ki c'est pas bankanga ba pasteur ce sont des sorciers ba yeko ko ba pasteur malheur à la terre et la mer parce que bilo bondimela rabango mais biso auto zo la bilo la vérité bozo ndimate bilo bolingeka bozo ba yeko kongo za kokufa totele manzambe de yeyo la chaîne de libération nzamba zo ba la telema. Change ta position. Il y a que gérer cette situation là. Tiki le l'autre tika la position moko. Il y a que commander. Tokolonga ndene. Bako saka la biso. Bako sala makambo za la volonté la bango yo mokolo mboko okozanga biloko.
tokotika la ka ba congolais ba lelaka tele ko la. Ce n'est plus le temps ya ko pleurnicher. Ce n'est plus le temps ya yo luka kasoki nani biso na yo to bundela mboka la biso to sangisa maele pe makanisi. Celui qui fait la paix prépare la guerre. Opération Jeanne d'Arc et sengaka misolo. Révolution et sengaka misolo. Basala ka révolution la malobate. Bato to bundela bango baza batabakisi ba batambongo. Nous avons Dieu. Ils avaient déjà victoire. Siko misolo nzoto. La parole s'est faite chère. Seigneur lobela tanzoto. Misolo. Pour la kozo ba planning, ko luka batu, ko kota, ko bima kozo ba stratégie pour frapper une fois pour toutes. Ça demande de l'argent. Ce qui doit n'ambongo te, ata toza l'énergie et ko fouté biso le côté parce que misale ko sala mandé nanzoto. Misale ko sala mana molimo te parce que ya molimo c'est sali basi makangama spirituellement ya ngozo mona ndenge bazo bima bwe poisa. Bazo ko ko boma makambo te. Mais ce qu'on peut tout finir na bango ça demande de l'argent, ça demande de katoukou bien ça. Tous à la bateau to lingi mboka la biso. To bunde le kolo la biso la sincérité. Tous à la lisanga. To tambwisa makanisi la biso esika moko. Boko mona ete to kolonga. Tala ba buzo bano sur la batsibili. Tala ba gouverner ande ba osala. Tala bango makamba sala. De ba osala makamba la mute bazonyo ko la peuple. Ce ko yo yebi yango. Otikali ka kolobaka. Tende ko ngai. Ce n'est plus le temps ya tolonga. Bo s'abonner bo za scotcher boko mona makamene oyo ko lekala chaîne ko. Tika nzombe. À Pambola Bilo. Matondo Mingi, la Kabouya Longue Puisson ne change pas l'équipe qui gagne. Premier établissement, la Pape Dieu, directeur de recherche stratégique. Et ça, mon opposé, à son âme, pareil avec M. Babiso. Nalisanga, la Bokas, la Bolomole, Tokolonga. Ingeta, la patrie ou la mort nous vaincrons. Les personnes à l'université, anti-life. Premier établissement, Daïk Dabayoko, que Dieu vous bénisse.